Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolenga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga. Réflexion, trop bandé là. Réflexion. Réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et c'est la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, beaucoup Tabiso Kuna. Shalom, 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 la grande famille Réflexion internationale. Ezangai Ndekonabino Firmin. Naye ko pesa réponse ya motuna oituna maki ke Yesu aza wapi. Po ye moko alobaki ke mutu nyonso akobenga mutu insensé, akobenga ndeko na ye idiot, akobenga ndeko na ye raka, mutu wana abongi apela na moto ya lifelo. Réponse anga eza boye. Esengeli nanu to yeba nani o aza ndeko na yo. Mukolo moko baye kolipe batuna ki Yesu mutuna wana ke nani yango oyo aza ndeko na nga. Yesu amemi bango na lisolo ya moto moko oyo abandaki kosala mobembo na voyage na abandaki kosala akwei na maboko ya babandi babeti ye balapide ye bazokisi ye basunduli ye na nzela. Sacrificateur moko azoleka akutani na mutu wana tali kaka boye aleki mopanzi atiki mutu wana kaka wana. Mutu mususu pe akutani na ye aleki kaka mopanzi atiki ye wana. Levite moko pe lisusu aye akutani na mutu wana o akweki na maboko bandi asundoli ye kaka wana. Mezana mutu moko mopagano wa yebaki pema makambo ya Nzambe te. Aye akuti mutu wana na pasi azui ya memie na hôpital bazui baswene na ye afuti mbongo alobi soki na sima na nga basengi mbongo mususu ngai na koya kopesa ngo tango na kozonga. Yesu atuni siko baye koli ke parmi batu wana nyonso wana nani oyo aza ndeko ya mutu wana. Balobi oyo ayokelaki mutu wana mawa wana ya liboso ya mibale. Mukolo mususu Yesu azoteya mama na ye na bandeko na ye baye koluka ye baye koli bayebisi Yesu ke tala bandeko na yo na mama no baza libanda bazoluka yo. Yesu atuni bango ke nani yango ndeko na nga nani yango mama na nga. Ndeko na nga eza oyo azoyoka liloba ya Nzambe pe azotosa. Mama na nga oyo azoyoka liloba ya Nzambe pe azosala nini azotosa. Soki otali insensé ba idiot oyo Yesu Masia banda kobenga pardon bazalaki plus souvent ba scribe, bazalaki souvent ba pharisien ba o ba milakisaka ke toyebi makambo ya Nzambe mais na kati na bango pena bo Nzambe ezate makambo bango bazosala eza ya Nzambe te asambelaka ne mais azana ba pratique moko oyo esepelisaka Nzambe te aza insensé po
ye moko azomikosa azomilakisaka ayebi makambo ya nzambe me oyo asalaka eza bonzambe te. Mosusu Jean Baptiste ntango azobatize na fleuve ya Jourdain amoni na baptême na ye bafarisien bazoya abengi bango banani race de vipère. Race de vipère c'est-à-dire soki totali lolenge ya vipère nyoka azalaka balolemo mibale soki ebimi libanda mais soki eza na kati eza lolemo moko, signe ya hypocrisie. Baza barasa ba vipère bakoki ozala pe insensé. Yesu ye moko abongisaki lifelo mpona insensé, mpona bazoba, mpona bato batosaka liloba ya Nzambe te. Mais ye moko aza bisika ya nkembo azali na lola. Voilà réponse nanga nakoki kopesa eza yango wana. Merci.